Yaya mokili oyo etonda makambu na esaka yo soki likambu nanu oyoka te nanu babetela o te koloba teke ezalaka te isolo ya pasi somo pe mawa mami atanga na ISC yaya alotaka ndoto na butu abimaka na mobali ya butu oyo ko mari de nuit yaya mutu abimaka na mari de nuit na kimoto boye azwi zemi oyo phénomène nini oyo obimana mari de nuit na butu na mboyi boye ozwa zemi likambu lokola maseki ma histoire vraie sika mami ayebaki ndenge nini ke ye akomi na zemi yango ya ndenge nini oui effectivement azalaka na mobilité azalaka na kopete mais akomi na zemi ndenge nini akoya tina hôpital ba confirmer ke ezali zemi wana esalamaki ndenge nini kaka pona ndoto wana qu'est-ce qui s'est passé mami asukaki ndenge nini yaya bamisala misusu azalaka bamisala ya kokende te yango liso tokobetela yo na tongo ya lelo kuluna oyo aleli ya azalaki kuluna kasi atiki musalaki kuluna abandi kosala pa ba chinois atongi mwa kishinga pemba na ye yaya baye kobuka yango la système de démolition siko ayebite akosuka ndenge nini azongela kikuluna to asala ndenge po ba démolir ndako na ye somo ya kosakala te tokolanda yango awa na émission ya lelo ndeti ngai nazaki mama na yanke olobi nazaki mama na yanke mama na kuluna nde nazaki ndo tiebo ndo simba lishet pe boye na ndo simba lishet pe boye so etelemi boye so kitisi banda ko kata mabe fort mabe na wana komini na komini ngalema na kaluka na kake na kake 3 bando bengo komboni kombo na kuluna komboni bando benga nga sakata sakata na mona etikali ya polo boka isaka boye sakata très mabe na kaluka nde bando benga so tomboli boye pona terrain oyo totika nyonso tokuna koma responsable tinde naza boye nafutelaka ndako naza na mwasi na nga na bana na nga mibale mais nde bayebuka biso toyebi te nini tu tokosala tambola na mokili omona makambu ya ebembe ya mwana ya 11 elimwe na morgue ya Don Bosco na Lubumbashi wa Ntanshi eske ebembe wana elimwe to bayende kozwa yango ya kozwa o likambu ya somo boy bozongisa ebembe ya mwana ya 11 ya bato komona ye Ephraim tokosola yango awa na émission ya lelo kori na potea ku morgue ya Don Bosco kori ya mtoto wa 12 ans alikufa depuis lundi 19h inapotea kuporter disparu ku morgue ya Don Bosco s'il vous plaît Mwae bale muku masekti munafa muku munabeba mamaiti ya bantu jofano marituel mwache huyu wetu atemijama paka tutamona kula murenda naye ni wakiruba ni maiti ya kiluba mutamurudisha mtoto bamwizi banaiba maiti ya mtoto banaiba maiti inapotea mu morgue ya Don Bosco depuis lundi 19h mwache huyu atemijama Dans l'ombre, des milliers de femmes et d'hommes souffrent en silence. Des cicatrices invisibles, des regards fuyants, des douleurs que personne ne comprend vraiment. Mais aujourd'hui, un espoir renaît. Le célèbre docteur Guylain Le Bourgeois, dermatologue esthéticien reconnu, de renommée internationale. Avec plus de 24 ans d'expérience, il a transformé des milliers de vies, redonné confiance, espoir et beauté à ceux qui pensaient ne jamais guérir. Nous vient tout droit de Johannesburg, Afrique du Sud. Quand Afrique du Sud, moni mboka mundele, non Afrique du Sud kitoko, auto, on va ramener ça très bien. Donc désormais, cabinet docteur Guylain Le Bourgeois dans 4 Afrique du Sud. Par les cris d'une communauté brisée, une population en détresse, a redonné l'espoir à des milliers de personnes souffrant de taches noires, acné sévère, vergetures, eczéma, cancer de la peau. Ils ne se contentent pas de soigner, ils transforment des vies. Ils étaient désespérés. Aujourd'hui, ils témoignent d'un miracle. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans et je vis en Afrique du Sud. Avant, ma vie était un combat quotidien. Je souffrais de taches noires sur le visage. J'avais honte de ma peau, honte de sortir, honte même d'aller à des soirées avec mes amis. Un jour, une amie m'a parlé du docteur Guylain Le Bourgeois. Elle m'a dit « il change des vies ». Au début, moi, j'étais sceptique. Mais au fond de moi, j'avais ce petit espoir. Alors j'ai décidé de tenter ma chance. Et ce fut la meilleure décision de ma vie.
Grâce à son traitement et surtout au lait de beauté Déborah, ma peau s'est transformée. Merci au Dr Guylain Le Bourgeois. Ce n'est pas juste un médecin, c'est un sauveur de peau, un faiseur de miracles. Bonjour, je m'appelle Judith, j'ai 37 ans, je suis infirmière et je vis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je souffrais d'eczéma sévère. J'ai consulté, j'ai essayé des traitements, sans résultat. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler du docteur Guylain Le Bourgeois. Je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être que lui, il comprendra vraiment. Dès la première consultation, j'ai senti quelque chose de différent. Grâce à ses soins et à ses produits, aujourd'hui, je me sens belle. Produit à docteur Guylain Le Bourgeois et pas il y a le silencieux de Gambinda, Miguel Vemba. Docteur Guylain Le Bourgeois est là pour révéler la beauté naturelle qui est déjà en vous. Il sera présent le 28 mai 2025 à Brazzaville, le 5 juin 2025 à Pointe-Noire. Contactez-la dès maintenant. Appelez les numéros à l'écran. Star na domaine nanga, na docteur en cosmétique. Hein? Ne faut pas confondre. Taille, masola bassin, taille acoustique, c'est docteur Guylain Le Bourgeois. Vous en avez posé à relancer ma poitrine na yo, ko fongo la bassin na yo. Ya mado, ya malonga, oya bien wana, c'est docteur Guylain Le Bourgeois. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini. Babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga. Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokweya mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjoro yangu. Dans mon cœur tu occuperas toujours la première. Mbote Nabino, bandeko balandi ya radio lokoye télévision, bisika nyos tubo zomi. Merci na confiance, peu fidélité, vous allez continuer à sa programme. Oyo, radio lokole, ma solo et pas wapi. Chaque fois to kuta la ka pona ko solo la. Makambu oyo ezali koleka na communauté na biso africaine. Mingi biso ba oyo tolobaka lingala. Kombo na ngai Fiston Pelende, tate ya Sedek. Yaya yamboto banda lisolo ya lelo. Na ko conseiller yo, na ko informer yo, soki vous avez un problème ya peau, au pakola, ba produit, au mixa ba produit à marque na marque, et ça là que peau sora yo, ezali lisusu malamu te, au bima ba bouton, ba mbouma, peau et beba, cancer de peau, solution ezali kaka moko. Alors bakayango chaque fois, solution ezali moko, yeba bongo kubenga, docteur Guylain Le Bourgeois. Docteur Guylain Le Bourgeois azali nzambe à l'oposo, babenga kaye nzambe à l'oposo parce que yé a coupé sa yo solution na problème na yo ya peau. Ata ozika moto. Ozika na moto. Moi na zika. Ozana problème ya ba cicatrice. Souki na yo ekola kate. Kokobenga bongo Guylain Le Bourgeois akosunga yo pona nzoto na yo ezonga na ndenge et longo bani. Voilà. Je crois le numéro ya Guylain Le Bourgeois yango wana eza au bas de votre écran. Voilà. Ya yambo tobetela yo makambo oeleki na Don Bosco ndenge mwana alimwe na morgue tika tobetela yo liboso lisolo oyo pesinga mutu ko swa. Misala nyonso tout ezalaka misala ya kokota. Oui, c'est vrai, chômage et zaïna mboka. Ceux qui ont eu opportunité à Moussala, et c'est là difficile pour na lâcher yango. Yoka li solo onde ko mami a pesibiso. Papa Fisto, kombo na ngai mami. Mami azali mwana ya matonge. Azali mwana ya matonge. Mami atanga papa Fisto natanga na ISC. Na sisa na ISC, na siko na 30 ans. Banda na sisa na ISC, na zona no Moussala te. Nazalaki na camarade na ngai moto na camarade na nga kombo ya camarade na ye Evelyne. Evelyne aza mwana ya limité. Alors, Evelyne asalaka na compagnie moko téléphonique songolo tokota na kombo na ngote. Boyebi kaka makambo wana ezalaka muninga basasa na ye classe abanda kosala basalaki gestion financière bien sûr. Muninga basaka na ye classe ya muninga esila na ye muninga azwa musala na compagnie moko téléphonique mais mami azwa musala te.
au fil du temps, une année, 2 ans, 3 ans, kaka ndenge ezalaka musala ekoma connexion. Evelyne, à partir de musala bango chef ba Evelyne au la compagnie téléphonique. Aebana chef moko songolo. Chef wala salaka na compagnie moko brassicole. Ya masanga, ya bière. Na kotanga kombo ya ngote bokomi ka ba compagnie ya bière ezali ebele. Alors, chef o ya compagnie ya bière ayebis abeti di solo et pas ya chef oyo ya ba Evelyne camarade ya mami. Que non, on a besoin awa ya fimo ka lokola comptable a contaka à la charge ya ba masanga ba kaje masanga ne bimakala soki ba délégué ba ye ba tu o ba gena ko sala ba action na ba bar ye ne fa contrôler masanga wana poste mongo ya kitoko atuni osala mundi tuté malaboko Evelyne a boulé muninga na ye une vraie amie Evelyne tala amie ya solo ne wana muninga luka musala bosana muninga yo banda musala muninga sala kate asungi muninga na ye voilà ami qui a mis d'enfance ne yango wana qui a amitié d'enfance. Papa Fiston Evelyne abenga ngai wana mami mtapata solo. Ah, shida moko ezali awa coopération ya ngoyo. Tout ça la gestion financière, tala boye patron na biso, ayebisinga ye muninga na ye o asala la compagnie. Po bato bakuta na bango na bango ha. Bato wana bakuta na bata ba lodge na bango wana bayebani. Muninga na ye asala na compagnie moko brassicole, ana besoin ya mutu a contre la carane avec tribunal. Ah, mais copie yango yaka na ba dossier. Benga numéro yango wana mami papa Fiston na benga pe numéro na zo rendez-vous singa na ya na CV na nga ki kilo mvité na ya na compagnie wana na kuta na directeur mogo songolo na même pe ba dossier na nga papa Fiston na pe la compagnie brassicole wana na kotisa ba dossier na ngai batala boy gestion financière makambu tout na sala ki pe kutu stage na stage na banque centrale na stage na compagnie moko pe ya ba sucré na kotanga kombote do bino naza pena qualifié pa Fiston na bandi musala ba banda musala lundi ça qui est certain ba jeudi mo lundi na ko banda musala na ko banda musala talaka na ça quand même jeune fino na beta bateni na compagnie nyo surtout wana batu bazo lula ngai ya kosakala te comme étant nouveau venu. Musala ngeza yini ba Fiston na uteko loba yango awa soki balima ke sala ba action à bière ndeba sala action de sala commune intel autant de tracks ko bima boy et okende sika ba inventaire tout ngamla ndaye ko sala yango apa Fiston batu na musala gentil na nga ko sala te ba ngolo sala ba délégué donc gentil nouveau venu na sali 1 mois 2 mois pas donc chef nanga direct o so kinga na musala directeur la biso na gentillesse nanga ko sakala te azo la sala moni musala ka boye e boye apesa ngai na ebiti ya beka ki yango soki frais de démarrage soki peni on ne sait pas apesa nga mbongo na valeur ya $500 papa Fiston na valeur en $500 mais francs congolais tokenda esika yango apesa kingango na tokenda ka action moko boye quelque part omoni ezalaka na moni bano bengaka ebende no bana njili ebende tokendaka action kuna apesinga $500 wana soki pe frais de démarrage soki pe non sait pas tolia maboke esila nango wana ngana kenda papa Fiston na butu nango na lala te yaya na esaka yo okoki kolala te soko sambelité po lo sambo efutaka ya lo sambo epolaka te o yo kolala ndenge ni sa pour autant sambela prière en famille ça kitoko papa maman na bana bo sambeli ava bolala tala kitoko ya prière ngo ya wa ata demo ngo edini akotaki ko kabinote papa Fiston na butua na lala na mona lokola esprit ya Marie de nuit et ça na carte na ngai na tongo boye na mona lokola na lalaki na koboya ngote na jeune fille papa Fiston mais na salaka la copete copain azalaki te na sala au moins une année na sala copete na bi oh donc basi ya mikolo pe mona une année na copete ba salaka bi basali papa Fiston basali nzoka bref azalaki na copete et le morote mais banda jour wana a comme chaque boutou ce qui a lali papa Fiston chaque jour na bisio okola mkana tongo lokolo kendaki na mobile
chaque jour. Mais oh moli mon nino comme langa boudin. Tant on a pas chaque jour pendant 2 mois. Mais il a rappelé Moussala. Alors, ce que j'avais remarqué, c'est que pour Fisto, bande na bande komona ndengo na butu ogo kena mbali ko so feti atongo ndengo na nzela po la jeune fils na beti teni bato abenga ngaka ko benga. Ngala yo sala ngablo plaisir mo déranger nzela bien kasi moi je pas déranger ndia. Moi si tout faut déranger nzela peut ça moi ça me fait faire et ça rentre ndengo wana ay ba déranger ngala nzela tana mute mutu a déranger nga sou na nzela te papa Fiston. Ata na musala neza ki omona na repos ba bibale bazoya ba solution yo konso nga ba solution nga soute la comme la isolé muta ko be ko solution ka chef na biso wana. C'est quoi ça? Na wale bon na wale pe comme normal peut-être passer poste na ngaki moi likolo na est-ce que bazo ko banga te peut-être ba ko yiba masanga ba ko funda la jonga ndingo na mais j'avais remarqué ba ko linga doki ba ne ko approcher nga soute. Et comme ça après 2 mois papa Fisto la ko ba malaise boye biso ki retard e banire ça ba malaise boye ndenge ba malaise boye ndenge na 50 zela la ke yimu akenda musala na ke de en fait à 50 zela na musala akende hôpital tanga ke l'hôpital a expliqué docteur na so ko ba malaise ka des la ka wada ça va ya kana ba pipi na ba urine na yo ba sala examen papa Fisto ba sala ngai examen par docteur. Docteur Abino, yo en retard il y a 2 mois. 2 mois, oui. 2 semaines de 2 mois. 2 mois. Oh. Aïe, mais docteur. Yo, sali confusion te. Ba urine ya mutu mususu. Ozo ba ngai na comme na retard à 2 mois. Eza ngai tenga sa kana mobilité abi. Maman. Ezali ya yo ya ngwa sa na évité par quel miracle so qui dit mais yo nazo mona awa ozo na retard ya 2 mois. Ba pese ba résultat ki fi wana la ta abi non c'est pas possible papa Fiston na la te ça c'est quoi ça le ko la to sala karaba to gra bi non papa Fiston ka sala catholique na ke da mingi renouveau na bi eza ba ramsu so na mona o est-ce que nena la butu non on a bloqué la boutou na tongo ndengona c'est ça et comme ça que au sein de makambo na spirituellement na boutou na kimutu boye on comme on a retard ça c'est quel phénomène na ke comme on a sango na biso na Saint Joseph na solo na sango na biso sango abi et ça atindi ngai pa sango responsable et renouveau charismatique sango atala abi ça va kamoko ezali spirituel. Sango ana abenga sango moko na kenge. Yoka je pas vu abenga sango moko na kenge. Sango o aza spécialisé na ba exorcisme. Sango na abino moyen aya ki ça c'est il faut to kende na kenge. Pour na bata la soki sa ndengeni. Papa Fiston na senga musa na senga nzea na musala. Nazo kabiete so ko une semaine na musala tokenda na sango na biso ya renouveau tokenda na kenge papa Fiston na église ya kenge ya catholique tokota salle moko ezali wana kozo ki maternité salle moko ya prière wana tokota donc to sala 3 jours kuna bref sango wana sala prière ya exorcisme papa Fiston donc yebike prière wala ono beta siko ba beteli nga pe ko betela na kweya esprit bandi ko bala kati na ngai asa mwasi na ngai kwa zemi wana ko longola ngote mwana ngai e ko soka da bandi ko luba heureusement to ba yango à l'époque les paroles s'envolaient ba écriture ba de ko tikala siko e ko bana vidéo na parole na makabutu ko mako tikala ba filmanga ba pafita mona na video nga moko boye voix wana ezoloba na kati na ngai ko sala boyete wala mona na ngai koma yo longola sem na ndenga mobile na ye yo nani ti ya ko loba ngai chef na ye na musala atangi na kombo tata kombo aboko yeba yango ba sala nga prière exorcisme papa Fiston tango na la muka sango wana ya kenge ya bisanga boye
omoni ba compagnie wenga ba compagnie wana ba yebani bango na bango bazana bisika bakuta ba secteur ba lojo ya bango o asaka la compagnie moko songolo ya masanga o compagnie ya téléphone oni bakuta na kakuna yango omoni ba wande ko luka mutu oyo a exploiter mokonzi oyo ya yo ndenga aliwana musane yango wana ya simbisaka babiloko na ye epai ya secrétaire mutu a charge angozango asimbisi ndengo wana yo du fait au bon jour oyo bokendaka soki action qui peut soki ba soki boliaka ba boke boya ba mutu apesaka yo $500 eza libala mumengo wana abala ki yo jour wana bosali feti bolie bakabutu yango ya yo mesana kozwa mbongo ya batu bakabelaka mbongo o patela nga linganga akabelaka nga mbongo sala attention so bakabelo mbongo ndenge papa Fisto bakabela nga $500 na boya akuboya te me chaka di chadim kata 10% chadim secret adim yango na eloko abe kokomela ote est-ce que komi to soli pembe jour azwaka onde yango wana donc zemi wana ki zemi ya solo mais olinga ko tikala ko bota te yango mwana ba film mususu libumuka munene akebe asali fausse couche dilibo ya otali musala okendaka il faut avoir vie à prière papa Fisto basambela pour nga 3 jours na zonga tango na zonga na musala patron na akoma kanda nangai. Vous savez ce qui s'est passé 2 mois après pour nanga dira que voilà asalaki accident na côté à poids lourd akufa sur place na yebi nanga te akufa ki wana pona ndenge ba délivrer ki ngai to ndenge tisiko moi je continue à ya kosala na compagnie ya Brassicole wana lokola total kayoti na Kinshasa na vite lisolo oyo il faut na pesa yango papa Fisto abete yango pona epenye ba fi mususu lo sambe futa kaya solo lo sambe futa kaya solo peut-être pena ngana kufa bloque belé mais epesi nga mutu koso est-ce que liwana ye ezalaki pour sango esenga mama liwana ite abaki lo koborote a délivrer nga kaka ndenge ba délivrer nga na zonga supa na benga pe susango ante na yebisa ka sango na bisa ya Saint Joseph que non partout nga kufaki sango pa lobelo koborote ba jeune fille bino batu bolinga bisenga senga ko zo tobiloka batu salaka attention on va kayango chaque fois nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Est-ce que oyoki li solo oyo ete yote somo yango ma solo ya boye na lingaka chaque fois kozala na ba expert batu oyo ba yebi makambo ma solo wana très bien na tongo lelo nazali awa na papa Johnny Mabiala elongo na évêque Alpha Polo Oskem ex-Zabolo. Tu peux développer, décortiquer les solo oyo ya mami mamoni yango ndenge nini. Tobandili boso na honorable évêque principal Alpha Polo. Mbote na yo honorable bonjour et siko zali lecture na yo par rapport à les solo oyo ya mami a betele biso omoni yango ndenge nini. Azui akena mobile na butu mari de nuit na kimutu boyeze bimi ya solo. Ça c'est quoi le phénomène ça? Bonjour, honorable président. Papa Johnny, bonjour, honorable Johnny, ça fait longtemps. Et na pesi ba mote mingi na ba téléspectateurs, ba colibataires, ba tunyo so ba amoureux à radio le collé ya honorable président Fisto Pelende na Marina Pelende. Omoni bato amona ngo kaka poto benga kango mari de nuit. To benga kango mari de nuit parce que ça s'est fait pendant la nuit. Pendant la nuit, des mots na yebaka ke mutu azalaka faible. Même mémoire ya mutu ezalaka trop faible. Batak makasi diabolique esalamaka pendant la nuit. Or, l'opération esalamaki pendant la journée. Monde des ténèbres asalaka makamunaye pendant la journée, a opéré pendant la nuit. A kosa l'opération musu pendant la nuit, a opéré pendant la journée. A ça la rango direct. Au mari de nuit,
normalement ezalaka bato a incarné na kati ya esprit moko et abandi ko passer rapport na mutu nayebaka une sœur jeune sœur tobetanaka na ye gazon quand nazaki na monde tobeti ne gazon ngana c'est bon na sepelo que nolala na nzambala na se lamba ya pasteur na bino tolala na se ya nzambala ya sango na bino menga na obimba nayo alobi na nga soko bimi na nga na kufi nga na ebise ko moni na butwa lelo na obimba nayo. Alors tangu ye kaka kei na profitaki premièrement na maloba na ye échange to salamaki nango. Deuxièmement, na zui mabela makolo na ye na ke nango na temple. Et na katikati ya butu na zui mabela se ya mabele na ya makolo na tiango na kati ya cercueil nanga. Na bengi kombo na ye 3 fois. Na bengi kombo na ye 3 fois. Esprit na ye e quitté corps. Et yeti place nga na zalaki. Ye place ya zali. Azomona ngo lokola na ndoto, azosala rapport na mobali. Amona ngo lokola na ndoto, azobima na mobali. Oh, ngai nazosasa esprit na ye place azalaki. Nazobima na esprit na ye place azalaki. Na bandaki kobima na fiwana, nasalaki ne plus de 2 ans na bimaka na ye. Abandi ko rendre corps na ye comme faible. Pendant que akoma déjà na ba semence na nga kati na ye mibali nyonso bazana nzela ba akoma na difficulté robenga ye parce que to changer nature ya beauté to ça changer bango nature ya facial omona mutu musazo mona kaza mwasi kitoko papa mais omona mibali ba osonde ba kipete okoba nozo dégager moi odeur moko odeur wana nozo dégager ezokimisa mibali. Parce que ba semence a butu ezakati na ona nzoto na yo e bandi ko décomposer nzoto na yo po otula. Alors laissez la question na yebi barwana tangi kombo et na barwana ba yebi biso pe na quartier 4 eza na quartier 4 nanjili na couloir à Zénith na quartier 4 oui wana mboka nanga ils ont travaillé pendant la journée. Sobo komi 17h oki pena mukole bende alobi na kangi bar nanga na kati musique sobo mela masanga sans musique bondimi to mela sans musique. Na benga po ba nanga lobi ba okende classe. Alors ba demo ebele bazako utape cimetière kimbantseke. Bazako sala ba vivre wana. Na batu bakufa bazako quitter cimetière po ba ko sala ba vivre na bebende. À l'époque Nanjili, on a cimetière qui m'banté que ça na vie. Alors bato bakomona makambo nezaka bato bazana misu. Mais d'autres personnes bamona na bango le côté. Omoni bato ebele ba sepela kaka mutu azaka kaka na vie. Alingi ba kabela kai papa. Omoni ko kabelo eza malamu me musu eza ngambo. Oko mema babiloko mususu na vie na yo oyo yebaki te. Mutu nyonso tanga zo pesa mutu eloko. Nazo pesa yo, nazo s'attendre pe eloko pa na yo. Donc mutu no sa pesa mutu eloko soki boye bani mala mutu honorable. Yebat yazo pesa yo, azo zela pe azwa. Alors chef wana zalaki ko bénéficier. Na nzoto ya ser wana pendant que bimi na ye acheze mi wana. Zemi wana zaki zemite. Mais zalaki commerce ya ye mutu wana. Tango yazo porter souffrance mutu wana zo zo mbongo. Mais le temps que bakendaki na ye ba bimisi sema swana espoir zaina kati ya mutu wana d'office fo mutu wana kufa. Pour mission za accomplir de. Yango bomona ki temps bake ba sali service après quelque temps le chef a question akufaki. Et tant ba sala kango ba koyoka na lisusu te po bazana contacter. Contact na ya malamu zalaki ke a vivre kana ser wana pendant la nuit. Donc tant wazo mona ser wana pendant la nuit, yelu yalu na kati ya makambo na ye ezo mata.
Izo mataka ndeko lobi ke omoni ba temple nyonso ezalia ba sataniste nyonso bazalaka lilo ba moko papa ba se trahira raté baza différent na biso ba chrétien ba sataniste ba se trahira raté même amoni muningane na mabe akoluka sunga muninga na ye po ba avancer ba kende liboso donc tangu toko sala biloko wana toko kuta na pela ba kumususo meki bozuite mais moi na moi suana na nyokola ka etishu na eko bimisa face na ngai boye ayeko kufa to eko longola ye po akoya ko trahir nga na mokili ngo za la bien te c'est ça on a ngaki na partager na biso donc mutu oyo yo mutu a famille na yote ole mutu mais papa yo kanisi po kindokeza dini kindokeza na sécurité ezana transfert moko makasi na kokota déjà contact na bande kwa famille na bino defo oyo zalaki nango bango ba oyebisanga bango ba bibiso to koka to sala ete yo sala ye mais yo pesa biso kaka mutu yo kolia le reste po mutu ya mutu famille mutazwa kango biloko nyonso akati famille mutazwa kango yoko bénéficier na makila na misuni esili. C'est ça le deuxième monde. Merci honorable. Papa Johnny, réaction à yo lecture par rapport à Isolo et André Mami. Bonsoir tout le monde, bonsoir André Alpha. Bonsoir Bananzambe, Biscanio Sokuzwami, Kolo Amonabiso. Toyoki message oyo. Euti pas ndeko na biso mwasi lolenge nini ye abiki na maboko ya ba sataniste. Donc en réalité makamwana ezali ba esali maka mais faut yo fungola porte c'est que fungola porte jamais mobile buto ko ya ipana à part que ezala ba famille ba kota kaipa ya mutu ezala ka suivant Nanzela au babingi na lien du sang parce que avec le lien du sang pour kozala na contrôle kozalate des fois bakoki kokota l'âge nommé na bomwana les musu na l'âge moko florissante lokola na balage ya puberté bakomosa liso makambo ya ba o basala ka ba masturbation et bongo. Mais toutefois, pour la moi, le problème est que il y a mon coffre qui porte, parce que à mon avis, qui va bongo, va et beaucoup donc bon, tout le peut peu faute, pour hasard qui vient ignorance, vraiment ignorance, parce que hier quand ça qui peut-être le quoi ça mon condi, azo kabile bongo, alingi na ninga normal, mais nzoka hier hasard qui na mission na hier pour na kosa oyo ya molili. Alors ils appellent un mois difficile pour nous condamner moninga na tanga zuli kambo, mais il faut qu'on peut que ça la balance ba o bazo kango na sima ceux qui beaucoup ika na même piège, c'est-à-dire yondo za na faute parce que moninga ayeba kité yo sikozo yo ka o tozulu ya faut ça la prière ba lobi un homme averti en vaut deux, c'est-à-dire yo faut ça la déjà au commis na expérience par rapport à Oyoza Koyoka. C'est ça les choses. Maintenant, les femmes de nuit et les maris de nuit, les alatani, les femmes et les maris de nuit, deux fois, bazala rappel à passerelle. Donc ça dit, pas des passages, n'ingé zala au kutana mutu moko boue, bolinganika na journée moko ou na voyage, n'ingé salemaka aleki yo pour lekina. Wana batanga tuzaka la muki na makama mulili pesa bon ezana bibali na basi abutu tuba ba dépense aye amonyo zano faible aleki yoka ndingwana akenai mais ce que monyo eza ko tinga yo eza ko landa yo c'est que wana eza déjà na lien ezala kana deux liens mais bali na eza ko se joindre na loko moko kasa, c'est-à-dire ceux qui ont qui mobali ou azana ndoki mobali wana teke bokabwani naye
sache que à chaque fois qu'il katina parce que bosangani na nzoto bible bi ceux qui osangani na mwasi na mwasi osangani bakomi nzoto moko ça dit yo na ye boza déjà un boza la place qui m'a été ato longo ki États-Unis akolanda o akozwa yo pe ato ki Japon au Chine akokota akolanda yo akozwa yo parce que vous savez le lien du sang. Bon, deuxième non, ça c'est la deuxième position. La première position c'est la famille. Na famille ceux qui n'ont pas zanandoki, maman zanandoki, papa zanandoki, na kati à la sorcellerie, ils ont la frontière té. Donc tant que vous avez déjà sorcier à papa, il faut là qui c'est que vous avez vrai sorcier donc bana noto à bas il faut obanda ko tia bango bazemi obotana bango. Na monde des ténèbres za bongo za na normal. Ceux qui opposent à maman aux zanandoki pour faut là qui s'appenda que yo zapenda mutu na bango, il faut ça ba action. Il faut banobotana bana na yo ya mibali. Yango moni la majorité ya makambo basi na mibali ya butu ezalaka mingi famille. Origine nango pende ezali mingi famille. Et famille wana eza pe ya musika te ba famille restreint kaka. Alors, la deuxième position, ceux qui na famille na bino et que oza na ngolo ya masiya okutani na makambo wana te ubi ozala ki protéger na masiya abateli yo et que famille no bakoki ko balote lokola mwasi to pe mobala butu mais porte yaka kofungwa mingi na nzela oyo ya kotambola na biso. Donc ndenge tozotambolela ceux qui okutani na mwasi waza na ndoki et que omekie oyoki sentiment les sentiments na ye pa na ye ekotikala libela akotikala na o libela donc eko akotilisa ngote. À mon expérience tango na zalaki ko pongana zaki mda frapper na basi ya butu basi kaka tena mibali donc mibali bazozwanga basi bazozwanga na butu donc na zalaki double sim ya bato molili donc c'est-à-dire ceux qui n'a dit jour aneza tour basi ceux qui n'a tie mopandi c'est-à-dire jour wana nde bako finanga kingo po mission na bango na ko kisangote. Alors na comme ko kima même kolala na butu na moi bandeko na koma kindeke mpuku ngembo donc oyo azanga kabila soki na butu na kokende koluka ba matanga place ba matanga ezali pongana kende ko fanda kana miso za la polile soki na moi moyena ni maizate poso ko nimi o sentir bango déjà présence na bango atala moi papa nanga na soufa ki na ninga mukete donc butu moi nga frère jona wanda wala te. Alors nangolo masi atano la lili mingi la tamboli na ba église ya wa changa ba maboko wa esimba te na zoka wa esimba te na. Et puis tout ça c'était pourquoi c'est moi-même qui avait cherché ces choses-là. Parce que tant on azalaki nkola biki singa zongi singa na bomoi, c'est-à-dire nazalaki ko solwana masia. Na sali 3 na ya ba l'été kate. Nazala normal nazotambola nanga nazomona batu nyoso normal mais jour oyo parce que Seigneur abanda ko zongi sanzo tulanga ndamu soka zongi si parti moko azongi si parti modo avec beaucoup de cas parti asuka ezalaki kaka fonctionnement nzoto na biso mibali yango nde yaki ko zonga na suka tango zongi na sentinga bino ifonga na luka ka mwasi kaka na komo luka sana tu na permission masia sana ebaki o nazo solwana ye azo surveiller rien na keka biluka tango na luki na zui na bandi ko continuer bongo molimo nzambe longwa kikati nanga do nzamba tika kinga lolengi wana mais tango siko Seigneur aye ko tika bando ki ba frapper ngande tango na koma kisiko butu na zola la tembo na zola la te na komi ko tambola ba église wareva nazo ke ba délivrance zo simbate mais tango na ko zo décision na bino Seigneur maintenant j'ai compris que o nga la sala ki za wrong na ko zo délivrance c'est pas mutu te yo ndeka mutu ko délivrer nga mon cher makambo mulili eza compliqué jo mususu na bosani na lala mwasi na nga na mbetu mutabutu aye asalisinga makambo anko tango na lamuki na bandi ko la Seigneur wanda c'est moi qui avais dit na Seigneur est-ce que yo yebite ko eza mabe si yo ndelo baki ko buza mabe mais ndenge nini bato mulili oyo baza ko yaka ko nyata nga pe ko sala senga makambo nko na mbetu na nga ya libala Seigneur est-ce que ozomona ngo bezomona ngote bosoko eza mabe pourquoi ozotika bango kolo la lingi olongola bato yo na bomo inanga. Alors tant na lobi bongo journée on a pe nazaki vraiment kasi na bino ifa na kota prière ya un mois na lukelongia masia
nde naiki kokota na église na biso nzambe malamu eza na kwa mutu wana na quartier Mpole na kotaki wana na salaki un mois. Donc la première jour quand na kotaki le Seigneur est descendu pour me dire que voilà frère Johnny na oki kolela na ko délivrer na maboko nanga. Alors nakati na mukuse nzambe tanga bani kolakisa siko ba makambo oyo j'ai vu na ngai bandeko famille bazalaki numéro 1 pour bakotaki na vie na ngai na 12 ans Seigneur azotinga na 12 ans la kisinga tala place likambo ya liboso bandaki na moni pe mutu wana na yebi pe jour wana na yebi pe likambo ndenge lekaki Seigneur abi c'est oyo nde azalaki mutu liboso ya kokota na vie na lokola mwasi mobali nayo lokola mwasi nayo na vie nayo na yeyu wana ezalaki mwasi ameminga lisusu kola kisanga mais groupe wana esalemaki c'est-à-dire moko soka ye koluka yo na butu mususu pa yaki bakutani a rande papa falobi bazalaka ka na munoko moko bango bazalaka na trahison te c'est-à-dire yo yaki kop nino aza mobali nanga aboya ngai ainsi de suite menga naza tata mwasi na inga naza mama leki na ye ou bien nga naza ndoko na ye oza ndoko na ye ok ça parce que yo problème les ani noté nga penda donc na bala moi kala ok ça va yo bike biso za na bazuba te tout ça musana na biso yo tu na yo kota nga pe tu na nga na kokota bazaka bongo soki bakotani 4 5 6 même 10 bakobunda te bakoswana te yoka ka objectif na bango yoka ka ozala kaka sujeti donc tango kola bani kola kisanga sikoyo basi nyonso oyo nga na bimana bango bandi kona zalaki akokamba nga bino Seigneur ce n'est pas possible na oyo donc vraiment les soeurs zwaki kati nanga zalaki nini bilinga linga eza mabe bandeko makambo wana bomona wana esilaka te tant que oza na vie okosalaka ko réjouir na yango mais boza na contrôle ya vie parce que soko oza na contrôle la vie te sache-le que okutani na bato lolenge wana akofandisa d'abord tango akotaki na nzota mwana mwasi wana eloko abandaki kozwa na nzota mwasi wana ebaki te azobinda yo azobino tie moment donné nyonso le okosila ya sungoli yo okotikala souffrant pour des bons jusqu'à ce que kufa les projets nga kosala le matin ba réalisation nga ko réaliser et ko réaliser mete parce que le monde des ténèbres baza na contrôle na yo donc il faut vraiment kozala très prudent na kolinga linga basi biso yo to linga basi ata plus de 100 ceux qui ba 150 ceux combien na bosana nanga mais nazo ta diplôme te mais diplôme nga nazo ki eza frappe ya basi ya butu wana zoka donc aye pena a peso tir lang o pesa ne tir langa bendi lo lemu na o akati yango olamuki ozoka pena lo lemu zate na muno o gangi o bandi le la lo lemu eza ya kokata mais lo lemu eza na muno kona tout ça là c'est ezala kinini à cause ya manque ya contrôle maintenant na suka na yango le Seigneur ayekola kisanga nazala ndaku moko na fandi enta fi moko bakoti parce que bango tango bakota ka bayaka na bilongi na bango te akoya ni bilongi moko bole mususu otambola omona ki fi moko bien na moi olingaki olingaye bango si bazu elongi wana akoya nango siko na butu maintenant tango akoya nango yo kozana contrôle te bien fio na lingaki ozomona ngo kwa mamba ya donc réel quoi menzo keza musala molimo alors oya suka l'air kaka kota ki na ndaku na bandi ko simba ye bango pe omisaka la bango te po bazala bango ndengi wana mbala moko la voix du Seigneur m'a appelé frère Johnny kokende te kokota wana te mutu ozo simba wana eza moko ya ba femme de nuit oyo lelaka kasi tuna ekombo na e po oye belongi na e malamu maintenant là na komi ko tuna kombo na bi na stopper amonika mouvement ça déjà na mouvement olungo kende ne au stopper donc la femme aussi azalaki déjà prête ya koyamba yo mais yo pe siko au stopper akamu abi apona ni otikinga bino yo olingi ko lakisanga elongi na ote et puis na kombo na réel ezanani nde alobi nga te pona ni noso tunanga bongo sala na liboso comme ça nga habité na ko sala te yo folo ba kombo na donc tango na bendani nde mbala moko bandi ko benda pe manaye kombo ngai troisième fois atangi kombo mais tango alingaki atanga kombo donga d'abord nazaki na vitesse ya koloba ne ke kombo na interne nga na zwande wrong side pona koma ko simba nzotu na ye nazo ko décrire nzotu na ye na sens venda normal na koma ko décrire nzotu ne pona pesa kombo
mais comme on a un la wrong name. Ye moko tanga tangi kombo na elongi na et apparaître l'exact elongia mutu oyo na kombo atangaki. Na tuni na butu, na tuni ngabi yo oyaka koluka ngai po na nini ki na tinda ka oyaka koluka nga. Otenga na yaka parce que yo boyanga. Omoni réponse na exactement parce que yo boyinga otikanga na bilengi nde yango ngai bilengi wana silanga te na yaka ka epana. Ngabi OK. Maintenant, le col na tiko na bilengi ko ko na mo ite osenga pardon ndoza ko nyoko langa na butu mais yebaka yango te mutu o ya la kisinge longino komone masia. Maintenant masia o ala kisinge longina yo alobina ngana ebisa yo tika kindoki soko tikite okokufa. Est-ce que yo kinga alobi ngala bi kosia kalisusu te comme kalisusu. C'était la toute dernière de tous les fameux femmes de nuit au bandako ekepananga. Et voilà, le Seigneur a tchaki ligne liboso vinanga, abinanga frère Johnny, maintenant la tchaki ligne liboso vinayo, tous les sorciers, tous les démons, tous ces obandako ya kotambola po bakota na vinayo, ba ceux qui ba leki ligne oyo ba kokufa ngai kolo la bimisi bango na vina. Maintenant ceux qui va traverser ligne oyo ba kokufa ngalabi, merci Seigneur. Parce qu'à un moment wana d'abord nga kolo tuna kinga bina sa bango ninga bikolo boma bango. Mais tant kolo la kisinga na ko bona ke bilongi yango zaka baza aux alentours nanga. Na okina mawana bite kolo pardon bobo mabango te. Et le Seigneur m'a dit frère Johnny soki yo olobi yes na yo tikala yes te tikala te ko kende te lo bananga yes après zonga na te na fandika kanye na okisomo parce que le Seigneur m'a réprimandé na bi OK Seigneur nazali loko oloba te na fandika kalme na bi bon na moni kati na motema na yo parce que ezali kati na motema na mais ngai kolo na zu décision bo nazo bimisa bango nyonso na vie na yo. Pena tche ligne liboso a vina yo. Oh nyonso ko traverser ligne wana yende akukufa. Na tomboli maboko likolo bi Seigneur ozanzambe merci pour la solution pesinga. Na ekola mukana bi oh Seigneur. Maintenant la femme là que je parle, c'est la toute dernière femme de vie, la seule personne où atikali na vie. Parce que tous les sorciers oh babimaki na vie nanga bango baza lokola bato bazala lokola na nzala. C'est-à-dire mutu soka zana nzala allié abosani ke nsusu ko tala lobby a cause même biloko kala etikala na sande ke abwaki yango na poubelle mais lobby nango akoyoka lisusu nzala la sorcellerie ezaka ndenge moko ataba obengi au nom de Jésus akimi akei mais tanga kofanga fandi mikolo eleki fona zonga kuna ya bingala ngande azu puissance wana te nga fona kendeka ba kozonga. C'est pourquoi moni bino ba chrétien il faut beaucoup prier. Parce que ce qu'on beleli au nom de Jésus donc Kimi, sachez qu'il a préparé à Zonga. Mais pour nayo qu'on a toujours protégé, il faut la prière. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit prier sans cesse. Merci beaucoup. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Un témoignage édifiant au Pessibiso. Voilà. Restez encore avec nous. Autre chose à présent. Yaya makababa démolition oyo na évité to kosuka na ngondenge nini. Ndeko babali oyo ye azalaki kuluna atikaki kuluna po azwaki musala epai ya ba chinois kasi tango ye ko démolir ndako na ye akomaki na mwasi na ye na bana mibale ayebite akosuka ndenge nini azonga kuluna to asala ndenge nini to landa ye ndeti ngai nazaki mama na yanke olobi nazaki mama na yanke mama na kuluna nde nazaki ndo tiebo ndo simba lishet pe boye na ndo simba lishet pe boye so etelemi boye so kitisi banda ko kata mabe fort mabe na wana komini na komini ngalema na kaluka na kate na kate 3 bando bengo komboni kombo na kuluna komboni bando benga sakata sakata na mona etikali ya polo boka isaka boye sakata très mabe na kaluka nde bando benga so tomboli boye pona terrain oyo totika nyonso tokuna koma responsable tinde naza boye nafutelaka ndako naza na mwasi nanga na bana nanga mibale mais nde bayebuka biso toyebi te nini tu tokosala oyo nyonso tu ezokomisa biso bachômage ya makasi toyebi te nini tosala yango wana tosengi mpa leta aluki ya biso kaka solution toza na bete de ngalema
toza bete ngalema awa biso nyonso elo nini oki oloba nde babuki bandako boye biso nyonso tosalaka awa yo sala nini awa musala nini naza mason naza technicien tinde naza boye naza mason biso nyonso tosala misala maboko na kati ya terrain oyo nayesa ministre Léon Mulumba o ayakawa tozwa bamesure ya 100 mètres kuna tosukaka quelque part ana oyo abuki oyo eza au-delà ya 100 mètres ana mais toyebi kaka eza mosala ya leta moye tocontredire ye eza te eloo nde tozosenga pa leta azwila biso solution merci jamais tokokokoma bachomere kaka bongo mais elo mwana osenga yo kozongela mpe kuluna te kombona kunini kombongo nini Zapata babendo benganga zak ozotombola loboko be pona nini aya po nyonso tolomona ocha boye ndenge nini chantier na biso baboyi kofuta biso te mois yango baboyi kofuta biso bafuta biso par mois ba chinois ok mbongo ezobima te voilà pona mabe mais kozongela kuluna te pardon na boningo nzambe pona zongela kuluna te ye moko son ministre monsieur le président Chouati Beton alukela biso nde solution ok tozosenga nde alukela biso solution makasi très bien au terrain oyo nde za boye tozebela bagene ya tokotasa ba 800 personnes nde toza tovivra tobikaka mpe kaka opesinaka kombonaki kuluna me kombo papa mama apesa okomboni kombonanga ya ndako rigen kombonanga ya ndako tambola na mokili omona makambo ya na République démocratique du Congo na bikamwa na bikamwa tokei awa na Lubumbashi wa Ntanchi ebembe ya mona 11 Ephraim Elimwe na morgue ya Don Bosco ya est-ce que ba yibi ebembe wana Elimwe ya solo to ndenge ne pesi ba tumutu ko soit famille ezali kolela bozong sa ebembe ya mwana bango ya 11 Ephraim ça c'est quel mystère de ngwana ebembe ya mwana Elimwa na kati ya morgue passe na motema botala Kori na potea kumorge ya Don Bosco. Kori ya mtoto wa 12 ans alikufa depuis lundi 19h. Inapotea kuporte disparu kumorge ya Don Bosco s'il vous plaît. Mwaye bale muku masekti munafa muku munabeba na maiti ya bantu jofana marituel mwache. Huyu wetu atemijama paka tutamona kula murenda naye. Ni wa Kiluba, ni maiti ya Kiluba, mutamurudisha mtoto. Bamwizi banaiba maiti ya mtoto. Banaiba maiti inapotea. Mumorge ya Don Bosco depuis lundi 19h. Mwache. Huyu atemijama. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens avec une histoire triste. La famille vient de me contacter. La famille du petit Ephraim. Huyu mtoto mungu naona eko na 10 ans. Mtoto alishikia malaise. Banampeleka kwa hospital ya Don Bosco. Njokule balimuzaria. Balimuzaria kambele ku Don Bosco. Banampeleka kwa hospital ya Don Bosco. Kwa malaise. Mtoto anakufa dimanche. Mkufa dimanche. Banampeleka kwa morgue ya Don Bosco. Alors, famille irenda leo samedi. Bende bakafani ni bakajiki. Parce que famille a écouté signaler bale bakumorgue que tout à coup il y a samedi. Parce qu'en réalité, maman que bana signalé 48 heures avant que tu auras choufulani kwa kujika. Mais la famille de Yaba Ephraim a ba signalé bakumorgue que tout à coup choufulani kufani ni kujika. Bon bana face à les surprises. Donc, wa famille moi renda kule kumorgue na sendo non. Tutora kujika, tutora kutusha corps leo samedi. Alors d'ici déjà mon 10h kutaka ba membre la famille bataka kufanya nini kubeba corps. Chose grave banafika kumorgue, banatafuta corps ya Ephraim, corps cha kupotea wapi? Mumorgue. Corps haionekani. Banauliza corps inaenda wapi? Corps haifanya nini? Haionekani. Famille natomboka. Comment se fait-il? Corps itafanya nini? Itapotea. Banatafuta mumorgue mujima abapate corps ya Ephraim. Uyu mtoto mungu hapa. Famille lomba mutupache list ya bale barifanya nini? Barenda kujika. Barijika muismen. Banatosha list apa kwa njina ya huyu petit ashuku yepo.
asa corps inenda wapi. Njo famille inenda kuita basoda. Basoda banakuya bana récupérer mbele Kilengwe banenda naye. Kilengwe corps ya mtoto inenda wapi? Kilengwe anaanza kudagoda mkino, oi vilipanda vilishuka. Njo baripika Kilengwe nguvu sana hapa. Kilengwe kwa wapi? Leo kuparkete. Ba autorité musaidia hii famille. Corps ifanini yonekane tina hapa. Kora ya yonekana ya huyu Petit Ephraim. Corps inenda wapi? Comment hôpital munene sa Don Bosco m'a imprévu à ville tezi kufanika. Qui a pris le corps de cet enfant? Qui a pris le corps de cet enfant? C'est triste. Famille n'a ni contacté, n'a ni expliqué l'histoire. Je sais qu'il y a pas peu de bantu bakubwa, ba autorité ba ni fataka. Tout ça dit ni famille. Voilà. Honorable évêque principal Alpha Polo, Oskem, et Bembeamwana et Bungina Morgi. Est-ce que ezali erreur basali batie mwana kote mususu ba moni mwana te ba yibi mwana ba kena ye to elimu ndenge ni sasa quel format et Bembeamwana elimu ba osala ngona bon soki toke na nanu boye ezana bibembe mususu bato basala ka erreur basali bechange mais soki toke na spiritualité ezana bibembe mususu deuxième monde pasala ka sabotage. Donc il y avait un problème spirituel, il y avait un problème, il y a papa naïe, donc moko na kati famille na bango ba alia ki mwana wana. Vi ba yoka ni bien te na ba part ba bali muse de menakati ya mort ba kenango. Na ebi salama awa na Kishasa un papa mukolo un papa moyena tanga te bana ne ba ko yoka ça s'appelle entreprise mo c'était mon mune na biso. Et be me bunga et salama na clinique. Donc bazo bebe ba kenango. Ebembe bunga ka jour balingi bakunda ye lobi bake batali ebembe fu bake mekunda ngo lobi bake bimisa ngo lobi et ça la marape ka mukolo bolingo ke ne bimisa ngo ke tabo ebembe zate balongo lo batanga quelque part deuxième monde à récupérer libela pona ba sacrifice pona ba sacrifice boko kunda ngo pete ke na libela papa na makunda ye te bana ye bamona te bamone ebembe te. Et puis, deuxième monde a voilà kabatu, beaucoup ça peut bimba batu mususu. T'as beaucoup comme oh, moi bimba la bisotin. Boya on sait bimba la morgue. Beaucoup luka bino boluki pe monanité. Ba salon ka sabotage. Ba longo liango ba kenango bango mo ba ke ko enterrer. Likamwane salamaka. Et salama menatana biso to salaka ngote. Mena yeba batu musupi na salango bake basali bembe moko bazuango bake basabotango bake bwaka ngo quelque part na foule moko to babwaki ngo na mai to bake bakondana ngo kaka bongo na deuxième monde mais awa bomoni ngo te bomoni ngo te merci beaucoup mukilo mona eza non mukilo eza vrai somme papa mukilo mona etambola ka vrai somme. Merci beaucoup, honorable. Merci. Voilà, à moins que ezala ndenge honorable lobby qui est d'accord et bon rappé, mais ce qui est sabotage européen, ça bilinga bilinga. Ce qui est la spiritualité, on évite de souka parce que ce qui est ça que basali erreur, morgue ya Don Bosco na Lubumbashi, bozongisa ebembe ya Ephraim. Bozongisa ebembe ya mwana 11 Ephraim, famille na zeko luka yango. Tosuki awa, tokutani prochainement. Portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Voilà, mesdames, messieurs, désormais, et le qui toko et comme il pas bino. Yo muto lingyo voyager au Kende, République démocratique du Congo, et si ka besoin, aux en Europe, aux en Amérique, aux en Afrique, donc Libanda kaka Congo. Ce que lingo Kende, benga biso na radio de télévision, awa. Toko tchaba service na biso offre service est déjà installé agence munene bakozwa na pied d'avion ya aéroport ya Njili service goya wana ezio na pied d'avion bien ba juya ba grande ko okota mutuka présidentiel ba kena yo ti na salon d'honneur esika fatia kotaka ovandi wana
soza yomoko to la famille vandi wana bazwi ba passeport na bino ba ke ko sala ba service to ba formalité nyonso tout so ke sili bazwi ba sac na bino ba tie na kati ya mutuka présidentielle ba bimisi bino libanda ya aéroport esika bande ko na bino ba bandaki ko sala bino o kitoko te nyonso wana na radio lokole télévision obenga biso na plus 27 61 88 58 4, 5, 5. Alors, rapidement, tu reçois chef d'agence depuis Kinshasa. Lui, il s'appelle Edo. A expliqué biso makamango au salamandere. Ndeko Edo mbote na yo. Mbote ndeko fiston mo le belina biso na kati ya mboka Johannesburg olo tochela kamotema mbote mingi. Voilà, yebisa biso service en aéroport et robando salama ndenge nini. Et ça peut la catégorie batu moko songolo kaka mikosto mutu nyonso tout a ko le service ya salama ndenge nini. Individualité na ndenge ya famille. Bon, ba service ya aéroport international na kati ya Njili pona biso ba diaspora o toza libanda pona kozonga na mboka na biso ndenge toyaka ba vacances. Eza en tout cas to chango apporter pona mutu nyonso tout ndenge radio lokole azwi ba contact na ye na ba partenaire na ye oyo bazali na kati ya ville ya Kinshasa oyo ngai nazali représentant ya kati ya agence wana kombo nango Transkin na Afrique d'ici des alliés radio lokole international pa ya honorable na biso fiston Pelende ya ba service wana ezali pona bato nyonso tout donc mutsuka lingi koya abengi biso na ba numéro oyo eza ko afficher wana mais faut benga biso pona to réserver yo mataro po toza na accès ya koya kozwa na pied d'avion tant tozo na pied d'avion ozala yo moko oza na famille en tout cas to kozwa yo tokotio na voiture oyo ya présence donc to memi oti na salon d'honneur salon diplomatique tozwi passeport na yo tozwi billet d'embarquement na yo donc yo ku toza na côté te pona côté ba valise nyonso to wana service to kosala yango tozwi ba bagage na yo ba biloko nyonso et oza pe contrôler te bon lobaka omema iloko moko ya mabe wana nde bon oyo epekisami na mboka mais en tout cas ba bagage na yo ekozala contrôler te oza na accès wana tango déjà service na biso ya Transkin oyo azali partenaire na radio lokole na Afrique du Sud donc yango wana tozwi yo okomi na salon diplomatique ofandi tobimisi ba bagage na yo tozwi yo lisusu ti na porte ya libanda ya RVA ya aéroport des places voiture présentielle kotika yo na maboko ya famille o baye kozwa yo pour na mesure de sécurité donc c'est ça. Voilà, bande ko shoka bolandi bino moko kitoko wapi. Désormais, ceux qui sont membres ya radio lokole TV, plus de tracasseries na aéroport ya Njili. Au bengi biso na plus 27 88 58 455 numéro ya radio lokole bozana ngo partout. Benga biso comme ça toko tchao en contact na service na biso à Transkin o ezali bon na aéroport ya Njili ba pesio déjà macaron numéro ya macaron tango zo koma yomoko to pena famille na aéroport bazio na pied d'avion kitoko te toko sunga bino ndenge na radio lokole awa ya bondi makape batu na bande le numéro plus 27 61 88 58 455 voilà service na biso ezali ndengwa toko yamba yo obengi biso to en contact de quoi Transkin depuis aéroport ya Njili. Merci beaucoup. Allez, partagez élément oyo, partagez message oyo si quand bozwami pour na bande connaisse tout bazonga kitoko pepele okota salon moko na fachi kitoko wapi. Kitoko. Allez, chap chap. Et tchara. Bolinga kabafeti. La capé champagne à Soloko, loco la monstale, Masanga ba patron, Masanga ba boss, Masanga luxe, Kitoko. Le bon champagne, c'est monstale, le bon champagne, c'est monstale. Masanga ya talo, na pria bien, bomela kanini, botika makambo yo. Bonjour, bonsoir Bandeko. Ça dépend na heure où écoute bino. Eza wabino artiste Gigi Nyembo mingi babenga nga Papa Wemba. Na ye awa pona solo la li solo ya masanga o ekangi Afrique du Sud mobimba. Kombo nango Monstale. Monstale engolo bangomba o ya mulai. Ezalaka na mboka na biso Congo DRC. Alors eza masanga oyo champagne oyo
ndenge tobenga yango champagne kombo nango Monstaler. Masanga oyo ezosalama awa na Afrique du Sud baponaki ngai humble serviteur mpona présenter bino masanga oyo mpona yemba yango nakomisa yango esika nyonso bozali. Mpona kozwa masanga oyo ezosenga kaka commande numéro ekodefile bomona numéro wana okobenga tozodistribue yango monde entier mais kobanda mingi na Afrique et puis na Congo mboka na biso tolingaka mingi. Donc ezali oyo eza rosé eza pe na oyo tobengaka brut oyo ya normal donc masanga yango wana. Alors mpona kozwa yango eza kaka nango simple okobenga osali commande na yo totindeli yo. Merci en tout cas po bino nyonso bobandomela masango so salisi fête na yo Monstaler eza te tika na osimbieli meti pembene sase papa suweno nini babomaka moto na petro te polamba na mbabola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana obomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la